j'ai tout oyo lelo bazolo bakeno papa pasteur akenda ki retraite après retraite mbala ake kobala. C'est faux et archi faux, mesdames, demoiselles et messieurs. Maman j'ai tout bazalaka na pasteur Franck Kaloume awa na kata Fou du Sud. Maman j'ai tout bazalaki awa na kata Fou du Sud. Façon comportement maman j'ai tout comment nango na awa na Fou du Sud na Australie en tout cas moi si à mosala nzama roza la bongoté. Awa déjà na Fou du Sud pasteur azalaki soko ke mabondeli azongi retard. Maman j'ai tout banda ko kangela pasteur bandaku. Maman j'ai tout banda ko la ki sa ba comportement mo mo pas pasteur Franck. OK moi King France Télévision Ndemaram Salande Makam King France balobi que pasteur akenaki retraite ça peut retraite ake ko bala stress mbala moko atiki bana 5 c'est faux et archi faux za mamalokuta. Pasteur Franck chaque semaine avant qu'il soit dimanche akenaka ngomba na basal na nzambe ba intercesseur batutu akenaka bango ko prier kaka comme d'habitude ne ezalaka. King France Télévision Ndemaram Salande Makam. Pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs. Les autres dépendre dans le temps au Bozubiso. Merci de la confiance et fidélité au Sarabiso, dans la King France Télévision avec votre émission. Quanti coin au Toyaka, Kosola Marambo et Sali, Etali, Basal Lanzambe, mesdames, demoiselles et messieurs, merci de la confiance et fidélité au Sarabiso. Kimia. Yanzambe e ingelo mabota mwabino po bozwa biso na boke binyoso bolanda biso bo pesa biso confiance tant kota la ekolo na biso sans bota la ta comportement na biso sans bota la makambu na biso bo pesa biso confiance bo s'abonner na chaîne na biso King France meilleur canal aux Fou du Sud pour la information un aspect clair. Mesdames, demoiselles et messieurs, en tout cas Nzambe akanisa bino ba merveille. Bonne année na bino bandeko yo bo pesa biso confiance chers téléspectateurs en tout cas vous avez cher et pas na biso. Mesdames et messieurs toyewa poto démentir information moko il y a le kuta ozo salama. Mesdames et messieurs comme émission oyo les émissions à basal na Nzambe toya poto recadrer ba mama pasteur basal na Nzambe batambola na bosolote. Toyaka na émission depuis Kalebanda, depuis Kinshasa, 8 ans d'existence, depuis Kazarema, Yannick Wenge, émission déjà Quanti Coin, dans la Koya pour Koso, la Marmotali, Basal Nanzambe. Mesdames et messieurs, le lot, Torobet ma solo, Torosola, sur la moni vidéo moko, comme la moni en gros circuler les réseaux sociaux, ils ont le kuta, information, le kuta, dans la vidéo, il y a pasteur Franck Kaloume, na ex nae maman j'ai tout donc lelo papa Franck azana maman Alice bazo vivre na kumoko moi ba fausse information leki na kati wana que pasteur atiki moi si nae na bana 5 ake ko bala maman Alice na bana 4 donc ça dit papa pasteur Kaloume atiki bana nae 5 na moi si nae maman j'ai tout akende kobala moi si mususu maman Alice oyo azali na bana 4. Mesdames et messieurs, ça fausse information ba détail les vraiment il y a solo makasité ya on a eu vraiment que biso yani ko biso King France pe yani ko ngé to luka information na source to luka to yeba pour information mso ko bima to luka to landela yango to yeba est-ce que information so ko circuler eza solo ou eza soloté. Mesdames et messieurs, bozwa bakiti bo vanda pe bo fungula matoi boyoka makamoyo na oloba. Mesdames et messieurs, na banda na maman Alice aza moi si papa Franck auto bala mikolo nde balobi ezaki eza mariage dans nos religieux ezaki basaki dot auto salama je crois 2 semaines passées ezaki na début il y a décembre. Mesdames et messieurs, maman Alice autaka Nouvelle-Zélande
ayaki na kati Australie pour bakabwana na mobali na ye bakabwana mobali na ye depuis 2014. Maman Alice était en bakabwani na papa John parce que mobali na ye ezali papa John bakabwana ki na 2014. Maman Alice va zo temps ya vanda ye moko. Et après 2 ans, Maman Alice aya na Australie. Maman Alice était en bakabwana ki na papa John. Maman Alice tikaka bana na ye bakenda kotala papa John ndenge zala kaka bakenda ka vacances soki bana bazui vacances bana ya Maman Alice bakenda ka ipa ya papa John pour rendre moi visite moi vacances ndenge ezalaka. Mesdames et messieurs, après kokabwana parce que raison oyo papa John na Maman Alice bakabwana en tout cas wana to ba kiteza parfois raison na bango privé. Bakabwana ki me famille ya Maman Alice na famille ya papa John ba meka un peu ko solola ba meka un peu ko bongisa ndenge makambo ezalaka mais ya ko simba te tango simba ki te wana nde Maman Alice ya longo Nouvelle-Zélande aye na kati ya Australie aye ko luka vi ndenge ezalaka. Et après papa John auti aye ko bala papa John a bala ki le 27 octobre 2021. Papa John pour azaki mobali ya Maman Alice. Papa John a kobala le 27 octobre 2021. Wana Maman Alice a tika libongo na bana 4. Après Maman Alice ya mweko onde eleki batan. Papa John a bali neni ngala obala tenga bobebe. Asengi ayeko senga mobali, Papa John a sa la lettre ya divorce. Papa John a boyi a insista que a boyi et après Papa John a kondima ba yo sala lettre ya divorce ba kotisi yango na l'état ka boyebi mboka mundele mo ba logique ezalaka ba yo kota yango na l'état et après Nicolo l'état est ko permettre que ba kabwana l'état est ko déclarer divorce ya Papa John na Maman Alice nde ba kabwana ki do ba kabwana officiellement dans l'état. Bon, on a raison parce que et si je suis entre Maman Alice na Papa John vit na bango raison ma casse la kabwana to bagité mais Maman Alice alingaka me mango la justice de bayo kabwana tant ba kabwani papa Maman Alice ayo ya na Australie ayo na Australie na bana car ndengezala. Mesdames et messieurs, voilà les solo ya Maman Alice. Les solo ya Maman Jetou oyo lelo bazolo bakeno papa pasteur akenda ki retraite après retraite mbalamo ake ko bala. C'est faux et archi faux, mesdames, demoiselles et messieurs. Maman Jetou bazalaka na pasteur Franck Kalume awa na kata Fou du Sud. Maman Jetou bazalaki awa na kata Fou du Sud. Façon comportement Maman Jetou akoma nango na awa na Fou du Sud na Australie en tout cas moi si amosala nzama roza la bongote. Awa déjà na Fou du Sud pasteur azalaki soko ake mabondeli azongi retard. Maman Jetou banda ko kangela pasteur bandaku. Maman Jetou banda ko lakisa ba comportement moko boye pa pasteur Franck. Ok moi si a pasteur ko zala bongote. Maman Jetou ko finga pasteur. Maman Jetou ko voir même ko tinda ban na ba manquer pasteur. Est-ce que mosala nzama ko zala na moi si a bongo? Maman Jetou ko sala ba comportement mo boye ke omoni moi si a pasteur azaka mutu ya mabondeli. Alors moi passe ko yebse ke noto sala prière boye. Maman Jetou ana ko boye yango. Comportement na banana on ala kata Fou du Sud. Et tant que nango na Australie et qui plus pur. Balobi que pasteur akenaki retraite après retraite ake ko bala stress mbala moko atiki bana 5. C'est faux et archi faux za mamolokuta. Pasteur Franck chaque semaine avant qu'il tu dimanche akenaka ngomba na basal na nzambe ba intercesseur batutu akenaka bango ko prier.
kaka comme d'habitude ne ezalaka wana eko défendre place wana nde baloba ke pasteur baloba ke non pasteur akengomba po ngomba ke obala c'est faux archi faux za lokuta. Mesdames et messieurs, faut tolingaka information ya solo. Tolingaka information ya malamu. Maman j'ai tout eza malamu te ko saboter mosala nzambe ko loba mabe na ba réseaux sociaux ko sala ba compte ya lokuta pour na ko agresser moi sinaye. Na ozonga lisusu pasteur tanga vandi na mama j'ai tout ba vana mo hypocrisie mo ba comportement wana pasteur ko se pela ngo susté nde moi sa finga raye nde moi si pasteur soka ke manzambe ko zonga ba kangele porte ba comportement mo ya salité ya ko simba te. Pasteur Franck a ebisaka mwasi na ye keza na bana mibale awa na fudisi o abota ndeo ya bana 5 o abota kana mama j'ai tout. Bana mibale na fudisi. Et après pasteur a ebisa bokana beso bana ona baya awa na Australie to vanda ndenge ezalaka. Mama j'ai tout pe boyaka te, mama j'ai tout andimaka. Ke bana baya. O lelo to moni bazolo bakena mama j'ai tout aboyaka soki nde nini. Bakena na aéroport, je crois, à Marbourg. De Marbourg, je crois. Bayamba bana on a mis balé. Bana papa Franck. Bavanda et Sengo et le cas. Et le cas après 2 semaines ou 3 semaines, je crois, neveu et à pasteur Franck au Azalaka Awape, ayaki kuna na kata Australie. Dans la cuisine d'Australie, à côté de Moutou. Entre pasteur, non, maman, madame, j'ai tout, maman, j'ai tout. Ma première zalaki, à l'occasion, mais quand on peut bongi, ça simba quitté. Et après, maman pasteur, papa Franck, a eu quitté Kinshasa. Alors que le Congo, kokuta na ba famille. Yaye, topé à maman, j'ai tout. Et après, maman, j'ai tout peur qu'on l'endaye, dans Kinshasa. Bameko sur la famille et simba quitté. C'est le comportement du pasteur, maman, j'ai tout à Zanango, au Banda Afrique, en Australie. Comme le pasteur a changé. Et c'est un peu de demi-tour dans Kinshasa, Balandela, famille, Basugini. Bazuita, maman, sur la et simba quitté. Parce que maman, j'ai tout déjà dans le comportement de comment il en tout cas, famille et récissa quitté, qu'on vend des sabango, des sous-tougeda. Mesdames et messieurs, maman Alice, Bayebanaka, na pasteur Franck, depuis Kala. Je crois, maman Alice, Bayebanaka, en 1998. Yes, en 1998, pasteur Franck, na maman Alice, Bayebanaka, Bakola, veni moko. Basolanez, Arakisheri, veni ndengezala. Et après, maman Alice a kenda ba ko kabwana, maman Alice a kenda Nouvelle-Zélande da bala kuna ndenga bota bana 4. Et ndemo pena pa pasteur Franck asala ba vine na Kinshasa tia yaka Afrique du Sud, ba ko bota bana 5. Non, maman j'ai tout. Mesdames et messieurs, tangu bayokanite pasteur asengi na Nzambe pesa ngai mwasi mususu to pe pesa makanisi mususu parce que ngana mwasi opesanga na bala ezo simba lisusu te makamwa Nzambe mwasi akomi kotelemela yango akotisi zuwa makamwa mabe kofinga mobali kosambusa mobali. Alors papa Franck pa kokaite asengi na Nzambe Nzamba lakisa ye kama ndenge ezalaka na ba réseaux sociaux na biso bolandanga bien réseaux sociaux. Papa pasteur a kokutana na maman Alice o bazalaka kala depuis bo mwana na ba 98 99. Et tant bakutani aneni oyo sa tenga pe na zaki na vina ngabo na mobali me mobali ana nini simba kite to kabwana ki ona maman Alice to kabwana ki mobali ona sala vina e azwa
moi si na mususu ngape na micho za mbali te mais na bana 4 pasteur pe était lié kenga pe koto nzela kendaki nazwaki pe moi si to boti bana 5 mais moi mutu zo simbate ba vite to ko bana mezo simbate par rapport à comportement ya moi si nga za ko agir na musala nzambe na osala na ebite soko simba et après nde ba Kinshasa ba kozonga Australie pasteur amoni ko vivre na hypocrisie eza mabe nde pasteur avandisaki mwasi na ye ex na ye maman Jetou ayebisi ba vérité que maman façon de to vivre bozo simba te avant que tu kobala o balobi o akotaki retraite après kobala on a zali solo faux vraie version étant que journaliste investigation na kendaki na landeli na zuba cause nyonso pasteur akovandisa maman Jetou ko yebisa ke non ngai namoni mamozo simba suste malgré to boti bana façon tozo tambola boye na omona simba te to vivre na hypocrisie or que nazala bandimi nazala bana ona lakisaka nzela to ko vivre boye te il faut to kabwana avant que tu mama lisi et maman Jetou andimaki yango. Mesdames et messieurs, maman Jetou azalaki d'accord ndenge pasteur abisaki bakabwana bakabwani kokutana excusez-moi pour la place wana kokutana na maman Alisi ezalaki tangu bakabwani allez na réseau sociaux nde ezalaka baye kokutana je crois bakutana ki na mwa oyo nde ete na ba 2 mois tolo bakaka après quand on sololi pasteur aye ko sala dot prédot je crois aye ko sala prédot et pas maman Alice pasteur akendaki ngomba te atiki ngomba mbamo ake ko bala c'est faux et archi faux ngomba pasteur akendaka yango chaque week-end pour préparer matin et dimanche bakendaki ngomba e bazongaki ndenge ezalaka bo parce que bakabwani passer abimaka tikaka ndaku ya maman Jetou donc déjà bakabwani papa pasteur atika ndaku na bana ndenge ezalaka nde to vivre libanda soki mwasi mobali simbite mobali nda tikaka ndaku papa Franck atikaka ndaku atiki maman Jetou na ndaku papa Franck abimaki kosala batana ye après ko utaka na Congo kovandisa mwasi na ye ex na ye Jetou ayebisi ke nango yo na moni ezosimba lisusu te moto ya motasi zwa chemin na ye papa Franck akendaka ngomba chaque week-end mpona kobongisa mayangani ya dimanche akendaka zamba kopesa kilt ya dimanche maboko ya nzambe après wana elekaki ayebisi apo ba 10 ou 3 semaines je crois baokutana na maman Alisi et après baosala prédot papa John oyo abota na maman Alisi papa bango akende aya kokufa papa bango tanga kufaki mikolo uti oleka je crois en 2021 tant papa John ex ya maman Alice o babota bana 4 tant akufelaki papa kendaki na Bukavu pour un héritage à famille pour papa kufaka et jusqu'aujourd'hui papa John wana za na Kinshasa papa John o abota na maman Alice bana 4 bakabwana azwa mwasi na mususu akena matanga ya papa ala na Nouvelle-Zélande ake matanga baba bonga kufaki ake pona mambu ya ba héritage bavana na mwasi na ye na Kinshasa aosa la vie na ye soki balobi que pasteur Franck Kalume pardon azui moba mwasi ya bato azali na bana 4 mwasi wana aza mwasi bayebana kakala
moto mtangina osala vie na ye moi ça qui a boti bana 4 et simbité yepé pasteur John azoki mama jetu et simbaki te déjà destin de sangisi bango parce que mutu bazalaka kala na venir la quartier kané zalaka mutu mdaluka inzela na yake azwa mobali na ye to pe mwasi na ye et simbité bae kozongana. C'est pas que pasteur a quelqu'un ngomba après ngomba a que maman ko bala so ni non. Na ndenge normal boye pasteur ko bala ka teka mbamba mo ngomba ka bala te. Ezaki na maman ba procédure moko ezaki. Pasteur a sundoli moi sina bana 5 te pour que ko bala. Papa Franck a sundoli bana te na moi si pour que ko bala moi si bana mususu te. Bolani ba procédure na lobaki esimba kité pour maman j'ai tout ça langage mabe. Maman j'ai tout ko finga mobali. Maman j'ai tout ko tinda bana parce que bana basi ba koli. Ko tinda bana ba manquer papa na bango. Alors papa za papa pasteur azana église na ye. Papa bana ko supporter ango lisusu te. Maman j'ai tout ko tinda ko manquer mobali à plein air atana miso bandimi maman pasteur zo manquer pasteur. Siko comment ko indisposer pasteur. Des relations, il y a papa Franck. Non, maman j'ai tout et kabwanaka raison, ba langage, ba comportement, maman j'ai tout ezaki mabe. Des papa pasteur ayebisa ka ba kabwana pe ba kabwanaki. Maman j'ai tout andimaki divorce ndenge pasteur aloba ba kabwanaki. Alors, maman j'ai tout conseil na pesa za kosala nzambe zonga na makolo ya nzambe. Parce que makambo nyonso leki na foyer na yo moko yebi yango tika ko financer batu ba mettre masolo lokuta na réseaux sociaux tika ko sala ba faux compte pour na ko bebi sa réputation ya mosala na nzambe papa Franck Alume yo moko yebi ti bokomi boye oyebi source na yango yo moko za auteur ya comportement mabe ozaki nango envers papa. On dit comportement comme qui nango depuis Afrique du Sud aux Akawa si comme en Australie ne papa mon comme que tout fait pour ça dans l'église quand même ya munene changer comportement zonga na se ya makolo nzambe nzambe repa molayo. Mesdames et messieurs, j'espère que besoin landanga malamu bande de la biso partout. Vous comprenez que papa Franck a kendaki na tout droit. Ce balobi papa Franck a utingomba pa ke obala za lokuta sunoli bana 5 za lokuta. Papa Franck a si ba kabwana ki déjà na maman j'ai tout. Papa Franck a kena ngomba ka nenga kena ngomba pour na préparer mayanga ni dimanche. Tant ba kabwani a kena bangomba na papa Franck a la vie na ye maman j'ai tout pour ça vie na ye. Après, maman, papa fait ça là, près d'autres. A ça na d'autres. Parce que comme ils sont mariage religieux, a outi maman ko bala, so ngomba yemba moko ba abali religieux le kuta. Mariage wana il a ko circuler na réseaux sociaux wana, ils a mariage il y a d'autres. Bon tout le temps la information. Nous sommes botali na réseaux sociaux. Nous sommes journaliste à lobby, Mamou National. Et ça, lokuta, nous sommes lokuta. Oyo, maman j'ai tout, après ça qui est à l'oba. Biso, tu as une version à solo. Yango wana. Tolinga rate ko accepter lokuta mo betama quelque part. Biso toyota la rabo. Yango tant que journaliste na sa investigation langa na bengi na sololi na chaki nité vraiment ko benga ba famille ko yeba. Ndeto ko zo information na source que papa Franck a tiré ite o matangomba pringomba ke obala. Eza lokuta ba kabwana na mwasi na ye. Mama lisipe kuna na mobali na ye ba kabwana na milicho na oso wala bino mobali na ya za na Kinshasa na Congo, pardon. Avant na Congo, depuis que na matanga papa na bango, et jusqu'à aujourd'hui, à la Congo. Alors,
Maman Lisi, nous sommes clamés par yo. Bongisa comportement na yo. Tika kobe bisa comportement à pasteur, na réputation à pasteur. Tika kobe bisa réputation à maman Lisi. Maram na bango eke na tout droit. Bon si on a na pena papa Franck. Bana bazana kati. Invité au salon faux compte pour en finga bango. Invité ko financer ba journaliste pour finga papa Franck. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3x2 France Télévision. Émission Abino, Quantiquan, n'a rapport sur la Kamotali, Bassal Nanzambe. N'a rapport éclairci, Maramousso, le Canamilier, il y a Bassal Nanzambe, mesdames et messieurs. Merci de la confiance, peu fidélité au Pesa Abisso. Tout ça, bien nini. Pour voter la Rabisso, tout ça, bien nini. Pour Pesa Abisso confiance, sans moi, de Koro Rabisso. En tout cas, nous avons pas molabino année 2023 et l'année il y a pas solution à problème nabino et l'année mort ekoya na mafuta nkolo année à grâce pour la bino ba téléspectateurs na biso. Bozake belé ota la biso na Nouvelle-Zélande, bozake belé na Australie, bozako s'abonner, bozake belé na Australie, bozaka na Afrique du Sud, bozaka à Paris, bozali na États-Unis, bozaka Kinshasa, bozali na Zimbabwe. Kimia ya kolere sukristu masi ya mwana tata nzambe ingela ba famille na bino epesa ba solution na ba problème ezaki na banda ku maladi to dikamoko songolo to pe pakala ezaki na famille nzambe a restaurer kimia na mabota mwa bino